na problème ya ndako maman le pan azocha bango pression ceux qui va fouti mon ndako te akobenga na plus de 60 personnes au bazar maintenant ce que 60 personnes tout bazar ba ocha bango wapi ceux qui ont soigné te cause la rate que nenga bongo gouvernement ça la gouvernement c'est ça makambo ebele il y a depuis naneni ngala na depuis kala na zaki momukie okoli okoli na mema nga peka batakomi mutu bamemanga batakomi bamema la bambongo hôpital ezala te voto nyokama surtout soki bana bazobe surtout na classe na biso mama azala sala te asala elo te ana musala mota sala classe na biso eza passe scolaire na biso eza passe scolaire na biso eza passe makambo bela passe tozala ngo oyo bikisanga okita na se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe na Yesu zali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu zali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu MDG TV, une chaîne ouinte pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bonjour chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes connectés sur votre petit écran pour suivre cette émission Un cri de pauvres. Ici nous sommes dans l'orphelinat, ça marche sur les métiers. Et puis Toye Awa na compte la fondation FOMAD, il y a Mama Dorcas depuis Nalondra. Toye Awa émission haute de Sarabino, Ningini, Yorusunga Babola, Bato dans le besoin, puis ce monde de l'autre qui sur l'aide du bandaté. Quand il s'agit de bandaté, à tout le monde, Namir, orphelinat, cloté, tout. Nous allons s'entretenir avec quelques personnes, il y a orphelinat, et puis banapé bakoloba. Nous avons cette émission, c'est pas par plaisir de cette émission, mais c'est parce qu'on a senti qu'il y a un ban au bazar dans le besoin. Il y a des gens qui souffrent. Vous connaissez vraiment l'actualité de notre pays. Sur cela, je vais inviter mon caméraman. Nous allons entrer à l'intérieur pour s'entretenir avec les enfants grâce à la fondation FOMAD. Merci beaucoup.
kola otika ete. Maman Boyoki, hein, maman Dorcas, ça c'est Andoi. Oyandoi, non, Batamawa, Boyoki, Dorcas, elle a que 15 ans. Et puis tout ce qu'elle a dit ici, ça m'a fait très mal. Ben, un problème, il y en a comme maman, le pas, on a une pression. Ce qui va foutre mon anda côté Aruben, on a plus de 60 personnes au bazar. Alors, tu as bon Libanda, maintenant, ce que 60 personnes au bazar, bon, tu as bon api. Ce qui est sunité, cause la rate que n'est bon à gouvernement, ça la gouvernement, ça la gouvernement, c'est ça Marambébélé. Toi qui es en train de nous suivre partout dans le monde, en France, en Angleterre, dans les pays union, il y a des bandes à Mboka. Tout simplement, la poste, il y a aide. Dorcas, il y a aide depuis l'année. Depuis kala na zaki mwa mkie. Mwa mkie, okoli a? Okoli a. Na mema a? Nga peka batakomi mtu wa memanga a. Batakomi ma mema a? Après avoir commis à ce que depuis Oya a ce que difficulté ni non Oyo mo remarque à part maman le pan pour le pan Oya sika non ce que difficulté ni non Oyo monaka depuis Oya à la fondation na orphelinat ça marche kolia na biso kotanga na biso kolata na biso so tozobela bambongo hôpital ezala te voto nyoko masutu soki bana bazobela surtout na classe na biso mama azala sala te asala lelo te ana musala mota sala classe na biso eza passe kolia na biso eza passe kolata na biso eza passe makambo bela passe tozala ngo ce que nous avons non okutana amsunan de kono monter ya famille o yebata membre monter ya famille na yo tout na ebita ata moko na ebité ata moko ebité ni papa ni maman tan de comment de loin na ebita tani ya pe na ebita ata mutu moto donc pour nous bande kono ya ba baza a maman non ma Chantal bande kono o baza a baleki na be bazaka a baya na pe bazaka a maman na ngayo nende mama Chantal papa na ngeza nzambe oh là là abi papa na ngeza nzambe mais non bakonza mboka pe babeta un mot li baku na biso na kasa ya chaîne na biso MDGD suivi mafuta ya sika ba obeta pe li baku batali maintenant ce que yo Dorcas en tant que mon mboka en tant que orphelin je sais pas trop au lobani pe na bakonza mboka o batala on a minute oyo basunga biso basoutenir biso na mbonga ndako na kolia na biso na kotanga na biso basunga biso nzambo apambola bango otika bango te. Vraiment merci beaucoup là c'était Dorcas elle a que 15 ans à lobby bazana posa ya kotanga posa bazala à l'aise parce que ezara mal à l'aise bavandi bongo bayibi mokomba malupango yate parce que mon pango osiliga aoya a cha bongo tulibanda ezama catastrophe nozong ela ndekonanga au lipsa biso batou tout ya mitema ya mawa parce que d'ailleurs maladie ça ya coronavirus ezali maintenant siko bana o souvent bazuma maladie il arrive vraiment un moment que nenga bongo 3 ou 4 bakoyi maladie nambala moko il arrive vraiment neti siko to na moko à lycée abela au ça ba forte fièvre mbongo ke l'hôpital ezata ozwaka ba calmaka ozwaka ba calmant parce que non bozina mbongo ya omemena kati ata ya centre mo ya pembeni ate nan te omoni mama obima zoke koluka kaka tebi te nzambe tobondeleka nzambe asunga po tomemeli na hôpital azwa traitement azala bien siko ba jeune fille oyebisanga ba 16 ans 17 ans bango basala nini à part kotanga tout à part kotanga basala eloko te basala eloko te eza te ke nenga bongo bino nde bolingaka te ou bien eloko osala eza nango mais bino nde boboya na bino te baza na bana mikie bakotinda bango te babima eza no interdit na baloi ya bacentre bakotika bango te babima ou soit baketeka mokilo ekomi makambo ebele te baza bana bana mikie ba 12 ans ba 13 ans wana bana en plus pe baza bana basi bango tuna wa 18 ans nazaka mwa mwasi te wa 18 ans mwana mobali ya zap na minute aza na classe ana classe nini aza na 4e ka baretara yango ya bambongo ya minerval yango nde mais dans ce temps j'avais vu là au fond qu'on a baza olamba mais non yuna monyo pour yona za mukolo normalement yona mtu dans sa place wana mais non je vois une fillette là je sais pas aza bonne yubia sa nepeka mwana peka na kati orphelinat azara mwana orphelinat tolambara biso moko bino moko bon futa batu po ba travailler awezate ko ba charge wana tuyem to lamba et puis kolia balia bango te sika moko bien bilo toliaka biso nyonso ka yango wana oyo ezolambaka biso nyonso nde omoni ka yango wana yo lamba te nalambaka
baza kuna basiti ba oye kola kolamba. C'est où est la banane à Gini? Il y a dans 12 ans. Combien il est? Élysée. Élysée. Non, c'est Dorcas, c'est bon. Ah, yebi. Le Catou Élysée. De l'eau Élysée. Non, c'est que pour ce qui concerne ma religion, parce qu'il y a orphelinat, il y a été que ce ban il faut que ça makamuka pour babi que baba orphelin tout. Maintenant, ce que pour ce qui concerne ma sambela, ce que vous nini pour la prière tout. Bobin que ça va passer, bah ya va bien bino tout beaucoup église. Toenda église la chapelle. La chapelle. Bino son ba mort. Bisonyo so chapelle etinda muntu kaye à côté tokei retour pe zongisi. Là, si je vois vraiment bien, c'est que chapelle puis de l'autre part à Boujapé qu'on a pour la bien aux à l'aise. Asunga biso porta biso aide nae. Porta bien aide. Oui. Mais non, à part la chapelle, à part Monsieur Sama Obayaka, d'abord il y a moi tout mon voisin moi élevé à un gouvernement parce que sans une autorité c'est trop dire. Mais mon toit est élevé. Déjà il y a déjà à Ayebani. Nante. Non non il y a été. À mon côté. Nante. Membre gouvernement pas à mon côté. Musicien. Keba to yamba kaka na décembre majabu ani na majabu nde yakana ba mama Sandra ba mai Kalamba inde ba konta la biso. Là mamuté lesquels on calme. Elle est calme. Merci. Ndibno Bozolanda. Vraiment calamité to zelinga to chité, mais avant que chité to nga peut to s'entretenir moi muké na bana. Pour bailler sa biso ba souci na bango ba posa na bango parce que bana baza tellement belé malgré to za bango nyo sorti to zama quelques-uns. Mais avant, dans zone il a kaka. Maman n'a pas de pour les BCF, c'est moi le moment il souka, il y a batamawa, il y a gouvernement, oyo, il continue à minute, oyo, maman il s'abisso, moi il le souka pour na battre. Au bord alors mais maman pour bord la minute parce que je connais ma chaîne MDGD, il y a beaucoup de gens qui visitent. Mais non, pour moi il le souka et ça moi bien, na bateau bolanda. Bato nyonso batala biso liloba suki ezaka bosunga. Maman Chantal asangisa bango te kaka mpona esengo osangisa te. Asangisa bango mpe ezalaki recommandation ya Nzambe nde asangisaki bango. So omoni ti bana ebele basangana eza recommandation ya Nzambe nde asangisa bango. Ntango azalaki na bamoyen bande kosunga na bahôpital. Bato baza na difficulté baorphelin mosusu na ndako abande kosunga bango telme ezalaka recommandation ya Nzambe yango afini kaka mpona kosangisa bata mitema malamu boyede bosunga ye po bano ya mike oyo lelo so abimi na balabala vi na ye ezala ndeni tomona no bashege oyo baza libanda no nde vi na bango ezali oyo didi oyo toyebi te lobi soko ozala nani na vi Nzambe kaka nde ayebi ifo na place moko aza encadré aza calme atanga malamu akola malamu aza éducation ya malamu lokola mutu nyonso orphelin aza mutu azaka lokola mwana nyonso aza na ndaku mona bango ka lokola bana na yo tala sikoyo bana na yo bazanga place ovanda na bebe oyo na malili elanga oyo na maladi ya covid oyo place okende eza te yango tosengaka lisungi na bino yo mutu otala video en tout cas Nzambe asimba kaka mitema na bino bosunga so bosungi te eza pasi. Merci beaucoup. Maintenant, au Royaume Sabiso, l'impression parce que biso derrière à la part il y a la fondation FOMAD, il y a Maman Dorcas depuis Londres. Maintenant pour la biloko à Tindi, moi le loba moko pour la Maman Dorcas à Zolanda. Maman Dorcas obesio merci. Zamba pambola bosana ote. Yo peza mbala no eliboso te ayo tala biso. Tala bana na yo baleki na yo toza awa. De temps à temps Nzambe so apamboli yo kanisaka. Merci to sepeli na visite na yo. To sepeli makasi ya makasi ndoino paza omo na ye. Maman Chantal azate so aye o sepela pe makasi na ndengo yo sunga biso. Merci vraiment. Vraiment, c'était vraiment un réel plaisir pour moi de faire un petit partage avec ma soeur. Et puis, tourner quand même paix, hein, Kosola, Naba Mike. Parce que tu es banano, posa na bango, besoin na bango, lo banayo, pour bango, bazan na bango, parents. Nenga bongo, tons à moi quelques bana, baloba. Dorcas a koyedenga.
Alors, il a vraiment, Toroleka, tout ce que l'on a qui n'a biso. Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on a dit? Sele. Sele. Ko olobanini pona mama moko boya asali bino mwa don atini mwa loso mwa nini siko olobani nini awatalo na minute o asunga biso kana mbongo ndako garantie sil balingi babimisa biso libanda twana bisika ke talukela biso lupango tovanda alukela lupango tovanda siko bongo bakonza mboka obolanda bino na minute parce que biso bakonza mboka balanda biso siko yo olobani pona bango na bato ya mitema malamu basunga biso so bana mtamba basunga pe biso. Merci beaucoup. Constant yaka. Na invité sonal ba ko bien yaka liboso. Comment on est pour na bien bien. Costa. Calmeza. Ya mono za ilonga ba joueur ilonga beta bale minga. Beta bale. L'équipe ni. Ah kaka. Kala lo pa kaka da ya no joka famille. Alors comme ça, ce que lobani ni pona Mama Dorcas. Oaye, c'est grâce à Nemtoza Awa. De tout ce qui va bloquer la score, le bani ne peut pas talon la minute sur le belo pour ne pas l'autre. Oh, nous sommes dans mon thème, le bar yoka. Ngaza kana posa ma Dorcas asunga biso a palinga benga na biso. Asoma biso le pont asoma la biso pe biblo ko to sanango posa na biso ka to senga asoma biso le pont soto lunga a iska avant des arrêtés. So le lunga iska avant des arrêtés. Yomono ya ana ajini. Nabi. Oyebi côté. Na aja mwa mke. Na aja mwa mke. Oyebi ni na aja mwa mke. Mtaisa ma Chantal. Ma Chantal. C'est bon. Siko à part ma Dorcas ba konza mboka ba Holanda na bato mitema mama wa ba Holanda. So bango po yebisa bango nini. Ngapi na linka lo basunga biso pe na ndaku kaka. Nzamba apa mola bango na ma Dorcas na ba konza mboka na basunga biso kaka. Ndaku. Na mokonza mboka sunga bino. Juste kutana mokonza mboka ya minute en face boye biseke mokonza mboka sunga biso ni. Obanga te. Tinabanga tina ese sunga biso. Merci beaucoup Costa. Nous ndoi à Mama Dorcas. Yeni mtosanga va bien quand elle parle, elle est bref, elle est très intelligente, ça se voit déjà. Parce que moi mon cœur on a mis qu'on s'entretenir et j'ai senti elle a dit des choses là vraiment extraordinaires. Et puis je crois que Maramo Aloba est touché. On a un peu de temps. C'est elle-même qui va parler tout ce qu'elle veut parler à propos. Il y a Mama Dorcas, à propos il y a Konzamboka, c'est elle-même qui va parler de ça. Dorcas, à toi la parole. Le soyo lingi na Konzamboka. Banano na Mama Dorcas parce que sa grâce n'est toza a bandoloba. Mama Dorcas na persona merci. Nzamba pambolao pona o sali pona biso. Obosa na biso te sunga biso kaka koyano apesa mbali ya suka ya liboso te me ya kaka nzamba opambola otika ote. Merci beaucoup nazo senga pe na batamboka ya bakonzi o bozo tala biso toze belé na kato fenda bo sunga biso so botiki biso na longo so asu bo sunga biso nzamba opambola bino na classe na biso na kolia na ndaku makambo ze belé a bilamba na biso kolata kolia na biso zaki na pasi lelo kutolinga tolia loso nzambe kaka simu mutema mutu moko ayeli biso de karta pousse yango to lam bosunga biso ana kati ya centre kolia na biso tolia na passe tozofana na passe tozana bongo anda kote mama sala te alelo mo sala te azo vivre ka so mutu ya pesi biso na classe so mutu ya pesi mama bongo mo na kia souté biso minerval ta pesi mama bongo mo na someli biso tele ko tolie bosunga biso nzamba ba fela otika bino to pambola bino. Merci beaucoup. Vraiment, là, c'était Dorcas. Et puis, nous sommes déjà à la fin de notre petit numéro de Cris de pauvres. Et puis, avant de se séparer avec vous, j'aimerais vous rappeler une chose que la Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. Lorsque tu donnes à un pauvre, tu prêtes à l'Éternel qui te le rendra. Toi qui as des moyens, toi qui as des parcelles, le conseil, on terme sur Charam, Sumitu Kevanda, voilà, ah, bazo bengana, bana, ah, on a qu'à sur Felina, ça marche, bazo chabango presse, pas maman le pan, on bâtit qu'il y a quelques jours, yom de la émission au Kokanga monté maté, zala vraiment monté ma polele, sunga bango, atteindre à moins $1000, atteindre à 500, donc contribuons vraiment, comme la biso, na katia ba numéro, oh, ils ont la petite écran là, beaucoup même ça ba numéro là, tu vois, ba nene copé, ça vient ba directive pour que tu aies soutenir, bana. Oh, nous surtout baza awa
En tout cas, merci beaucoup. Partout dans le monde, c'était votre humble frère Gartino de la part de la Fondation FOMAD de Maman Dorcas. Merci à mon coordonnateur Biano. Merci beaucoup aussi à Maman Dorcas. Merci à mon caméraman Sergio. Et merci vraiment à toi, ma sœur Ndolaki Nabiso. Biso Tokomo qui est Nabiso. Merci biso pe do sepel na visite na bino na ndenge boyota la biso. Nzamba pambola bino kaka to continue obondela kuna Mama Dorcas. Nzamba pambola ye apesa ebele. Po to ebiso azu ebele akanga mutema te pona osunga isika oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi et moi, on se retrouve tout justement après cette émission. Nous allons se voir. Il y aura d'autres émissions que nous allons passer de temps en temps ici. D'accord, ça marche parce que tout ce monté, tout le monde va bénir biso, à bénir Fondation Abisso pour que tu aies tout contribuer au moins quelque chose pour la achat, il y a parcelle, pourquoi pas pour la location, il y a parcelle. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Shalom, peuple dédié, partout où vous êtes connectés. Bozolanda, émission Nabino, Cri du pauvre, émission Oyo. Eza pona ko senga assistance topé lisungi na bino batamite mamalamu. Enfin que bo sunga vision Oyo, Nzambe akoleka la kopambola bino. Bandeko, certainement bo uti kolanda vidéo. Et tokene visiter orphelinat ça marche. Je crois peut-être après 10 minutes d'intervention là papa Daniel Ozong c'est la biso ba image juste pour quelques minutes pour na yo autant mususu uti à peine ko joindre biso et pour au mona au catch up au comprendre de quoi il s'agit. Certainement tu seras touché et au méga au sala quelque chose. Émission na biso kombo nango émission Cri du pauvre présenté par moi, la grande dame, Ndeko Nabino. Oyo toyaka awa pona kosenga lisungi e pa na bino batamite mamalamu. Enfin que bosunga vision oyo. Pourquoi tozo senga bandeko? Parce que na biso moko c'est pratiquement impossible de réaliser vision oyo. Makomi ezoloba et demandez l'on vous donnera. Ce n'est pas seulement à Dieu, mais mutu nyonso aza makoki ya ko sunga. Tope ya ko pesa soko sengi osali sumote et toyaka a pona ko senga au nom de ses enfants oyo bazana pasi et bana oyo bazangi baboti bana oyo to bengi ba orphelin donc toyaka na baetando pona ko senga na bino bo soutenir vision oyo afin que to le kalako assister bana o baza na pasi. Tu connais pour visiter orphelinat ça marche na limité et pas ya maman Chantal et ça fait je crois 2 ans depuis na ebi bango topé depuis na kene ko rendre visite et amba liboso je crois et puis ami balé pa na bango nde nzamba tchaki biso a cœur to meka sko beta tour kuna parce que et salim vraiment mikolo belé toyokani na bango te to monanité et to kenai kuna et to ebaki pété que réalité moko ezotungisa bango bisika ezwami bango. J'espère que bandiko bote Rolanda Bilili bazana problème ya ndako. Donc maman oyo a hébergaka une 60aine à bana, plus de 60 enfants. J'espère que bomone na Bilili comment est-ce que bana na bavandi na se baza vraiment ebele et bazana problème ya loyer parce que garantie outé aussi là. Garantie outé aussi là. Normalement fallait ba renouveler ou soit baba na refuta normal chaque mois ndenge zalaka mais malheureusement makoki ezali comme tel te toyebi bandeko gouvernement na biso et topé bamboka auto vandi topé to wuti comment est-ce que ça fonctionne vraiment ba pauvre peuple bazalaka négligé bazala oublié donc bana oyo bazoko lela yango bomoni cri et titre émission na biso to pe combo émission na biso ezalaka cri du pauvre et le cri du pauvre de pauvre ba pauvre bazoko lancer ba cri amertume ba cri à douleur ba cri à souffrance ba cri à nzala ba cri ya milelo pona nini parce que muto ko sunga bango azate muto ko pesa bango atalipa azate yango moni ba ko lela pe ba ko senga au secours nde na lisungi topé na mabongisi na Nzambe le Seigneur avait permis
to banda musala oyo je crois ça fait pratiquement 5 ans to kenda ko assister bango to les carabas orphelinat et des fois na ba hôpitaux ko bimisa basi o bakangi ta musuma kokia ko bimeza te to refuta mbongo ezate na muke otozwaka et longo na bandeko ba soutenir biso pe na moi 10 livres 20 livres 50 livres to sangisaka poto kende ko apporter soutien na biso et pas na bandeko o yango lelo bandeko na lisusu liboso na bino au fait émission ezali émission mo spéciale uniquement otozo ko senga et bandeko vraiment faites quelque chose yozo landa émission partager émission et tindela ndeko moko ta mususu akuta na libaku oyo eke na nzela na ozala toucher po amekape na ko kanisa bana on fisque avec un petit rien to sengara ba million te nyonso oyo mutu asepeli apesa ndenka baloba ke tout fait nombre mieux vaut que 0 2 livres na yo 5 livres na yo 10 livres 50 100 comme tu l'as résolu dans ton cœur et kozala lisungi munene vraiment pona kosunga bandeko oyo tope bana o na otanga verset na ngai na bongisaki lelo et yango nde muto ko permettre biso bandeko to mega ko partager mukie et verset na biso de base to partager les dans le livre Jacques 1:27 to ebiango o makomi azolo bana biso ete lo sambo ya solo topé religion pure sans tache devant Dieu consiste à soutenir le veuve et les pauvres dans leurs assistants dans leurs afflictions pardon donc lo sambo ya solo topé religion pure eza mutu o aza ko sunga ba veuve na ba orphelin nde ye wana nde nzambe aza ko agréer to pas ko apprécier tant azo reposer ba acte wana parce que yango nde mutu esepelisaka to pe simba motema na nzambe lelo to tanga proverbe 19 na verset 17 makomi elobi boye celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel qui lui rendra ce qui lui est dit et na bandeli Proverbe 19, 17, la Bible dit que celui qui a pitié de l'indigent, dans la version Moussous Balobi, celui qui a pitié du pauvre. Donc, Moutou Oyo Ayo ke la ka mobola mawa. C'est ça en fait les mots. Pauvre, mobola, mozangi. Moutou O azanangote. Moutou O azoyo ke la e mawa. Azo ko defisa nzambe. Tant yo ke li mobola mawa. Tant yo ke l'orphelin mawa. Tant yo ke li veuve mawa. Au kabelier eza lokola au déficit nzambe or nzambe atikala na nyongwa mutu te bato mokili sera défi des fois posons que c'est un problème mususu kutu pe sera déficit la ozong sa te et comme oke osenga nyongwa na et abotiselo incompréhension comme mamba bitumba menga na défi ça que comme ozong c'est là comme problème c'est ça mutu mais nzambe mukolo moko te banda mokili ezala mokili nzamba adefa aboya kofuta to azanga kofuta mukolo moko te bien aimé banda mokili ezala mokili nzamba adefa akoka te kofuta parce que bato mususu afuti te non pas pour alingi te mais aza nango te nzambe balobi l'or et l'argent l'appartient ce qui fait dire tango adefi to pe tango déficier en tout cas akozongisa et na continuité verset oyo bazoloba boye akozongisa oyo esengeli o esengeli o kaka ya zwa kité o ka defa kité mais o esengeli pona mutu na elingelo banini abalobi boy celui qui a pitié de l'indigent prête à l'Éternel qui lui rendra ce qui est dit donc en fait on nzamba zwi karaté na linga plus version ya Louis II nde ezoko kolobango penza malamu akopesa o esengeli o ya defa ki o karaté mais o eza posa motema na yo nzambe akokokisa yango to pe akopesa donc en d'autres termes akopesa au-delà ya oyo pesaki au-delà ya oyo defisaki bandeko bana o bana bazana na lisungi na soutien te bazana mama te bazana tata te et dans quelques minutes na osenga papa Dani akozongisela biso ba image ata juste pour 5 minutes avant na chiter
poto mona peut-être bandeko musu ba uti ko kota peine ba moni bazui chance ya kolanda vidéo wana te. Et si vous êtes intéressé beaucoup peut kota peut-être après émission na opesa kombo a chaîne oboko landa vidéo na intégrité lango. Bandeko bana oyo bana tata te bazana mama te. Ndeko moko mutema malamu asepela boko la bango. Et soutien comme tel ezala apenza te. A futelaka. Et bana problème à foot à loyer. Baza bana ebele plus de 60 enfants. Bana mike. Na yebi mama oyo et ba circonstance mususu oyo azwela bana bandeko soza motema to kokate. Yana bana ebele ba ya robwa kela des fois. Oka balalaki na ba 4 5 heures bazoka makelele. Beba ole la libanda. Baola mukaboy baye na portail bakuti batikali ko sundola mwana. À plusieurs reprises ban ebele azwa bango bongo. Donc l'orphelinat so boke bokuta ba bébé baza mo ebele. Ba msu basi ba bandi okola ba 2-3 ans azwa bango na ba circonstances wana. Msu ceza qui est tellement enregistré commune ebiye so bazui mwana ba ko tikela bango to ba lokoti mwana ba ko benga. Non mama mwana mo azalia et neti za musala wa ndima sala akoboya te. Ba ozwa mwana na ba ko tikela ye. Et tant mususu pe mbongo comme tel ezate boyebi mboko na biso ezakuti ya kolobela te. En fait c'est comme ça batambola bongo ba vivara bongo ya mwa muke monani bakaboli neti to kenda kuna je crois il y a 2 jours passés moi loso to memaki quiz moi sukali moi mafuta dozaki ndeto loba linga la chance donc miracle mo boye nzamba sali grâce atindi ange ayeko sunga biso moi loso na ba osala bana bale en fait choix ezate mutu amotema malamu asepeli asunga bana wana donc et comment tu pardonnes ye comment tu pardonnes elle peut pas s'en passer donc moyen le baté que OK un bon matin na laine na lamuki après tout ba pe bana ngate na tiki na ba ona ke na ngai donc eza pardon nzamba tchana motema na ye et ngana yo bandeko soito simbani loboko na loboko poto meka ko assister ata soito ko kitsa pardon ngonyo sote mais ne fiske ko alléger ngo bandeko e ko zali pamboli et puis e ko zala esengo. Mutu oyo apesaka bandeko, je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire à l'onaka. Et toyebi biso son na loi ya sema na boisson mutu abukaka oye alonité. Abuka toujours au-delà ya oye aloni. Yango yo zotala ngai 5 livres na yo, 10 livres na yo, 20 livres na yo, 50 livres na yo, bien aimé et ko sunga vraiment makasi. Tamso omona ngo et un bon mot quoi bon quand on met ça des fois neti moi boye na robeta tour na shop na commandé moi vitalo na nga abateka vitalo 10 livres bandeko ba na osomba ba yebi na de bâche bateka vitalo 10 livres et na mona ba penda ba somba sombi tellement zaï na posa ameli esili na ngope mais 10 livres wana bandeko okoka pe ko kabela to ko sunga bana oyo et au sabbat on bolamo parfois yo mona kena bo ya na on bon moke mais eza vraiment ebele tangu ndeko mususu ko bakisa ngana ko bakisa et liboke wana et au sala musala moko makomi solo ban Ecclésiaste je crois 5 que deval miekin mi balé eleki moko ndeto lo ba lingala musapi moko esokola ke longité nazana volonté mais soki yo ye o pesinga loboko ndeko mususu aye apesi loboko et ko permettre bisoto sala musala koleka mutu oy azaye moko. Tu au son de ma voix partager émission nzamba koleka na ko pambola yo et papa Dani pana zo bongisela biso ba image juste pour quelques minutes pour bomona lisusu bana oyo et ta musu bozaki chance à remona bango te bomona bango juste ata pour quelques minutes avant to clôturer émission na biso. Donc l'émission d'aujourd'hui est vraiment unique et spéciale pour na ko senga mbongo bandeko to meka ko kanisa pe ko sunga bana oyo nzamba opambola biso bazwa esika ko lala parce que baya alinga benga na bango alobi en tout cas so mbongo na ezate ye eza business na ye il faut babima batika ndaku na ye po batu mususu bakota azwa mbongo
et vraiment maman oyo akoma na suka même temps que au sala émission azala quitté moi na ndem to yamba biso parce que fala que ne ko beta ba porte ndenge zalaka pona kosenga lisungi bande koto landi bilili après toko kuzonga lisusu pona clôturer émission nzamba pambola yo partager émission mutu mususu Holanda vraiment akuta na libaku peut-être asunga nzamba ozanga te okanisa yo. Papa Dani, si vous pouvez nous balancer les images juste pour quelques minutes avant de chiter. Nzamba pambola yo ozolanda. Landa bilili et tozonga lisusu awa juste pour quelques minutes pour nako silisa émission na biso. Donc yo outi ko rejoindre biso à peine émission Cri du pauvre les lois émission spéciale pour na senga lisungi comme d'habitude na bino batamité mamalamu enfin que to sunga orphelinat ça marche baza un problème vraiment il y a loyer na muke o ya yo na muke o ya ngai to sangisa pona bana o bazwa esika ko lala parce que ceux ba panzani vraiment aux amobulu plus de 60 enfants et surtout que baza bana mike na balabala toyebi ba réalité ba danger ba risque o ezana balabala tel que ba viol et banditisme kuluna toyebi comment est-ce que ça se passe chez nous donc et ozala pasi mingi na mawa pona bana oyo yango bisika yo ozali ndeko vraiment que le Seigneur touche ton cœur to mekana ko sunga bana oyo comprenez les caprices ya technique des fois it happens donc papa Daniel zo bundana ba image pour Alexis Labiso et puis après tozonga bandeko poto clôturer to sunga bana oyo nzambe akozanga te ko pambola bino na nyonso oko komona nango 5 livres na yo 10 livres na yo 20 50 100 et au sala malamu mingi bana oyo bazwa esika ya kolala nzamba kozanga te kokanisa yo makomi ezoloba nzamba bosa na misala ya batu te mutu nyonso oyo asungaka mutu o azana faiblesse to na pasi nzamba kanisaka ye totangi na Bible tomoni combien est-ce que batu balelela nzambe par rapport ya ba bonne œuvre na bango tel que Ézéchias Dorcas Tabita asekwa même na kosekwa mutu akufaki et nzambe abosa na bolamu te bolamu efutaka yaya bolamu epambolaka nzamba bosa na bolamu te yo oyo okanisa bana oyo nzamba ozanga te opambola yo na 10 livres na yo na 15 livres na yo na 20 livres na yo tosima loboko na loboko tomekana kosunga bana oyo bazangi esika ya kolala bazwa esika ya kolala ya muke okopesa bandeko eko compléter peut-être 200 mots ezangaki 300 tango yo kopesa 50 ekiti na 250 mususu oya bakisi pe aye ainsi de suite et nzamba ozanga te kopambola nzamba ozanga te kokanisa yo ozanga te kokanisa libota na yo émission Cri du pauvre émission ya babola oto mesana oya kosenga lisungi pa na bino bandeko bo soutenir vision oyo nzamba lola okanisa bino papa Dani so ba image après otiela biso ba image juste pour 5 minutes après bongo to chité bandeko ba uti ko kota ba mona quand même ba image raison to pe le pourquoi oyo tozo senga mbongo pona bana oyo bazwa esika ya ko lala. Vraiment soyez bénis, partagez l'émission
nzambe akozanga te kopambola yo. Verset na biso ya jour ezalaki na Proverbe 19 verset 17. O Bible ezoloba ete moto oyo akanisaka mobola, celui qui a pitié du pauvre ou de l'indigent, prête à l'Éternel. Tangu oyokeli mobola mawa, osungi mobola, eza lokola o déficit nzambe. Nzambe atikala na nyongwa moto te. Tango pesi to pe tango déficit ako zongisela yo. Ako pesa yo au-delà ya oyo yo opesaki. Tellement Nzambe, l'or et l'argent l'appartiennent, dit la Bible. Asala bola muna moto nyonso. Surtout oyo ayoki pa tosi maloba na ye. Yango bisika yo zali motema no simba ma bien aimé. Papa Dani, ba image. Tolanda Billy MDG TV, une chaîne web. Qu'est-ce qui se passe? Et là, nous comme là-bas, comme difficulté, tout. Nous allons s'entretenir avec quelques personnes, il y a orphelinat, et puis Banapé Bakoloba. Nous avons une émission, c'est pas par plaisir de donner cette émission, mais c'est parce qu'on a senti qu'il y a un ban au bazar dans le besoin. Il y a des gens qui souffrent. Vous-même, vous connaissez vraiment l'actualité de notre pays. Sur cela, je vais inviter mon caméraman. Nous allons entrer à l'intérieur pour s'entretenir avec les enfants grâce à la Fondation FOMAD. Merci beaucoup. Maman Boeki, hein, maman Dorcas, ça c'est Andoi. Oui, Andoi, non, Batamawa, Boeki, Dorcas, elle a que 15 ans. Et puis tout ce qu'elle a dit ici, ça m'a fait très mal. Bah, un problème, il y a un maman, le pas, on a une pression. Ce qui va foutre mon anda côté Aruben, on a plus de 60 personnes au bazar.
aotya bango libanda maintenant siko 60 personnes tout baza a baotya bango wapi soki osuni te kozelaka te ke ndenge bongo gouvernement gouvernement c'est makambo ebele. Toi qui es en train de nous suivre partout dans le monde, en France, na Angleterre, na ba pays nyonso ya libanda ya mboka, tout simplement na posa ya aide na yo. Dorcas, yo ya a depuis na nini? Na depuis kala nazaki mwa mukie. Mwa mukie okoli a? Okoli a. Na mema a. Nga peka bato komi mtu bamemanga a. Bato komi bamema a. Après avoir commémoré à ce que depuis Oya à ce que difficulté ni nango Oyo mo remarque à part maman le pan pour le pan Oya sika non ce que difficulté ni nango Oyo mo naka depuis Oya à la fondation na orphelinat ça marche kolia na biso kotanga na biso kolata na biso so tozobela bambongo hôpital ezala te voto nyoko masutu soki bana bazobela surtout na classe na biso mama azala sala te asala elote ana musala mota sala classe na biso eza passe kolia na biso eza passe kolata na biso eza passe makambo bela passe tozala ngo siko nengo za bongo nanu kutana amsuna ndeko no monter ya famille oyebata membre monter ya famille na yo tout na ebita ata moko na ebité ata moko ebité ni papa ni maman tan ndeko mo de loin na ebita tani ya pe na ebita ata mutu moto donc pona bandeko no ya ba baza a maman no ma Chantal bandeko na ba baza a baleki na be bazaka a bayana wapi bazaka a maman na ngayo nende mama Chantal papa na ngeza nzambe oh là là abi papa na ngeza nzambe mais non bakonza mboka pe babeta un mot li baku na biso na kasa ya chaîne na biso MDGD suivi mafuta ya sika ba obeta pe li baku batali maintenant ce que yo Dorcas en tant que mon mboka en tant que orphelin je sais pas trop au lobani pe na bakonza mboka o batala na minute oyo basunga biso basoutenir biso na mbonga ndako na kolia na biso na kotanga na biso basunga biso nzambo apambola bango otika bango te. Vraiment merci beaucoup là c'était Dorcas elle a que 15 ans à lobby bazana posa ya kotanga posa bazala à l'aise parce que ezara mal à l'aise bavandi bongo babi mokomba mal opango yate parce que mon maman pango osiliga aoya ocha bongo tulibanda ezama catastrophe nozong ela ndekonanga au lebisa biso bato tout ya mitema ya mawa parce que d'ailleurs maladie ça ya coronavirus ezali maintenant siko bana o souvent bazuma maladie il arrive vraiment un moment que nenga bongo 3 ou 4 bakoyi maladie na mbala moko il arrive vraiment dès que siko to na moko à lycée abela au ça ba forte fièvre mbongo ke l'hôpital ezata ozwaka ba calmaka ozwaka ba calmant siko nombo zino mbongo ya omemena kati ata ya centre mo ya pembeni ate nante omoni mama obima zoke koluka kaka pebi te nzambe tobondeleka nzambe asunga po tomemeli na hôpital azwa traitement azala bien siko ba jeune fille oyebisanga ba 16 ans 17 ans bango basala nini à part kotanga tout à part kotanga basala eloko te eza te ke ndenge bongo bino nde bolingaka te ou bien eloko osala eza nango mais bino nde boboya na bino te baza na bana mikie bakotinda bango te babima eza no interdit na baloi ya bacentre bakotika bango te babima ou soit baketeka mokilo ekomi makambo ebele. De retour sur notre plateau nzamba pambola bino j'espère que bouti kolanda bilili pona bandeko baaki baute ko joindre biso ya pas longtemps nazaki obligé nazongisa ba image po bomona de quoi il s'agit. En fait boyoki bino moko comment est-ce que bana bazolela baza na problème à loyer bazolinga babenga na bango parce que mbongo ya kofuta ezate garantie esili donc bano bozomona na bandeko baza ba orphelin de mère et de père babwaka bango balokota bango nde bayana bango wana grande fille au bozomona zoloba ana aza dans les vingtaines déjà à cause na ba plus ou moins 22 ans 22 ans et maman Chantal mutaboko lié depuis aza muke bébé ba sundola ka na hôpital et pas maman na certainement et maman Chantal abanda ko sala à l'époque parce qu'elle est infirmière na hôpital wana nde alokota jeune fille wana obouti ko mona ya pembe ya kitoko wana zoloba atangisi ba classe a eu diplôme d'état bon, c'était prévu fallait continuer
étude na mais malheureusement makoki ezate botoyebi na Congo nyonso mbongo université za kofuta ya mbongo ebele nde avandi na ndaku azobokola baleki elongo na mama. Donc bouti komona bana na bandeko ya mike bavandi na se batandami kande bomoneli bango bongo no comment eloko tozana eloko loba te déjà ba image ya moko ezoloba nde na uta koloba balingami émission lelo eza émission spéciale poto meka kosunga bandeko wana to pe bana wana yo oyo kosala quelque chose nzamba opambola yo kanisa bana oyo nzamba ozanga te kokanisa yo na libota na yo bolamu egangaka. Bien aimé, pour finir, bolamu elobaka, bolamu ebundela kabatu, bolamu ebundela batu ebele, bolamu ebundela Ezekias alonga fala kufa malonga liwa. Prière à Ezekias temto bigi saraye akena juste ko rappeler nzambe bolamu oya sala na nzela ya losambo parce que losambo ezalaka dialogue entre mutu na nzambe. Ezekias akena losambo juste pona ko rappeler nzambe ke na ko kufa te yo tini messager websara ke non na okufa na pesa mibeko ngana na posa na kufa lelo te kanisa quand même bolamu na sala nda bandi ko tanga komateske alongola bikeko na mboka komateske asunga pa sunga ka batu na misala na nzambe na basali na nzambe. C'est comme ça que Dieu a renvoyé Esaïe pour nous que okufa lisusu te. To bi histoire d'Orcas tabita na beta ngombala na mbala awa bandeko. Ezaka bandeko pona ko lakisa biso ke nzamba za fidèle. Makomi ezoloba o asalaki. Azo continuer ko sala. Pas ko salara toujours. Abongwani te. Aza motote po akosa, aza mwana motote po awangana. Yo oyo tangu susu o sala na bolamu te. To okanisa kapenda mamba osunga batu te meka nzambe ndamba ozanga te kokanisa yo muto kokala mokilo azate bandeko. Peut-être tu peux te dire na salaka na liaka bien naza mutu kamalamu mais pe maozala ngo ezala ya yo te ezala ya nzambe mukolo nango o décider azwa yango azwa ngo mbongo no kosalelo te nzambe wana na bolingo na ye azape capable ya kobakiselo mikolo na se na moi ndenge asalaka na Ezekias kaka pona bolamu oyo sali nzambo akela likolo na se oyo aza maître ya vie na yo aza capable ya kofungolelo porte moko oyo ekangama to o ozala nango posa efungwama mais oyebaka te osala ndeye nini. Peut-être na prière esimbi te ba mabondeli ba jeune esimbi te mais bolamu bandeko eza capable ya kosalelo bolamu bandeko oyo yo otikala kokanisa te oyo batu bakwa kosalela ote nzambo tozo salela bandeko aza na bomoi nzambo tozo salela bandeko aza nzamba solo tosa akopambola yo pesa ekopesa mela yo ezaka atende tokena kocha mabonza na église mais mabela kolona ezala pe ba orphelin mabela kolona ezala pe ba veuve mabela kolona bandeko makomi ezoloba na biso na livre ya Esaïe oba kolobela sur le vrai Jean kokila ya solo eza tango ozopesa lipa na mutu azangi tango ozopesa elamba na mutu oyo azangi makomi ezoloba ke pona kopesa oza na besoin ba million te le fait d'avoir deux suffit pour okaba. Jean-Baptiste azoteya alobi na batu ke bobongo la mitema batu niye tosa nini ayebisi bango wa bande koyiba ayiba sute o azala ngo mibale apesa moko na oyo azangi yaya ozana 100 livres ozana 20 livres tamusu yo ozomona ke eza muke pesa 5 livres nzamba opambola yo pesa 2 livres nzamba okanisa yo oya yona oya ngai soki tosangisi yango eko sala quelque chose ata so ekolongola pasi nyonso te bandeko mais ekosunga na lolenge moko boye yango émission ya lelo bandeko ezalaki émission SOS pona mutu nyonso
oyo akozwa libaku akolanda comme d'habitude émission Cri du Pauvre panza sango beta lisolo partager vidéo loba na ndeko oyo yebi tangu so azate akene musala ke bana moko na uti kotala na bilili bisika bavandaka na orphelinat baolinga babenga na bango parce que garantie esili mbongo kofuta eza te okozata na 5 livres te to 10 livres to pesa bango numéro nange eza affiché na écran okobenga na numéro wana to po ko texter numéro ya mibale eza 077 parce que numéro oyo il faut to update yango eza ekomi na mwa bakokoso soko oza wana ozolanda biso numéro eza 077 244 330 73 na bandeli 077 D4 4 3 3 0 7 3 so oza libanda Angleterre plus 44 77 244 330 73 texte na WhatsApp ou soit okobenga normal to okomelanga na Facebook Messenger Mère Dorcas la grande dame oza na suggestion to olingi plus de détails par rapport ya émission oyo to ya vision oyo na ozalana après antenne na ko expliquer. Merci papa Dani. Numéro ya ngwana batieli biso numéro ya malamu ya ngwana 077 244 330 73 bandeko benga biso to tinda ba bank details au sali transfert ou soit so ozali banda ya mboka o bengi biso to tindel biso numéro na yo to contacter yo pona ko yebisa yo comment est-ce que okoko tinda mbongo de façon que ekomela biso plus facilement ou soit na Kinshasa directement to d'une manière ou d'une autre na mboka oyo oyo zwami pona ko faciliter tâche bandeko bana oyo balingi babengala bango na ndako parce que mbongo ya garantie esili et bazala mbongo te po ba renouveler garantie to baba na kofuta par mois yango toyaki lelo tosala émission spéciale pona kosenga na bino bato mitema malamu bisika nyonso bozwami nzamba pambola yo mama Ruth princesse Ruth de Jésus, que le Seigneur te bénisse, une dame avec un grand cœur vraiment c'est azam moko ya bato ba kosunga vision oyo et asala vraiment musala munene toza ba partenaire oyo de temps à autre tant mususu mois 10 mois 20 bakanisaka bana oyo et tozo senga na bino bandeko yo uti ko landa mbala liboso n'hésite pas eza par hasard c'est Dieu qui a permis et qui a voulu olanda émission oyo parce que alingaki omekape ko tchalo boko na musala oyo ponzamba kanisa yo tant musoza na problème moko zo lelisa yo tant musoza na situation moko zo nyokola yo c'est vrai nzamba za nzambe mais d'une manière ou d'une autre luki solution aux 8 meka et senga na nzambe akanisa yo nzamba ozanga te ko salo bolamu rappeler ma commune na ye rappeler ma loba na ye ya lobi tangu yo pesi mobola au déficit et ye akozongisela yo au-delà ya oyo pesi nzamba pambola bino bandeko. C'était l'émission Cri du Pauvre avec la grande dame sorozwa ki libaku ya kolanda bililité au koti na YouTube obeti MDGD TV mafuta ya sika Orlanda intégralité ya vidéo auto uti kotia bana oyo M comme maman, D comme Dorcas, G comme Georges, D comme Dorcas, MDGD TV obakisi mafuta ya sika MDGD TV mafuta ya sika omona vidéo oyo kotala ngona mobimba na yango ndenge bana oyo bazoko lela bako senga vraiment lisungi esalinga pasi na yoki moko alobi Mama Dorcas asombela biso atandako. Mama Dorcas aza makoki ya osomba ndako te pour le moment. Mais Nzambe akosunga. Soki ezali bien aimé pourquoi pas to sombela ba orphelin ndako. Yango yo zuli bakwa kolanda yaya soutenir bana oyo Nzambe akopambola yo Nzambe abosa na kabolamu te et atikala na nyongo ya mutu te.
tokomi na suka ya émission na biso. Merci na yo olandaki. Nzambe apambola yo. Kobosana te ko partager ndeko muswa ko landa en différé. Et yo olandi yaya ko zanga te ko sala quelque chose. Benga biso Nzambe aozanga te ko kanisa yo parce que zaki hasard te olanda vidéo oyo to pe émission oyo Nzamba lingaki parce que azali na posa yo olanda po osunga. Tokomi na suka ya émission na biso. Soki Nzamba sali ngolu eke bobengi tokozonga prochainement po to kolakisa bino preuve ndenge tokende sus koluka bandeko pona komemela bango mwa muke oyo o contribuaki na oyo ya ngai na oyo ya ndeko songolo pona kolakisa juste comment est-ce que tozosala musala oyo et bomona ke en fait toza sérieux, c'est un peu ça. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, passez un bon week-end, que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, na omona bino week-end prochain, Nzambe azala na bino, merci beaucoup.